Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Cardozo mille esprits, marqué sur de Killa, tonton Omari Kabongo, tonton O, les tontons national. Koutou babenga kaka les tontons international, tellement que azalaka tonton ya batu ebele. Ebele ya batu balela tonton Omari. De l'autre côté, totalité beauté exceptionnelle, ya Cardozo mille esprits. Ye moko kutu alingaka babenga ye Cornélie. De l'autre côté, totalité ye moko Dekila. Alingaka penza babenga ye kaka Dekila. Marcus Dekila. Canadien moko ya Tongo Makasi. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo vraiment na memeli bino tonton Omari, na memeli bino Marquis de Killa. Na memeni baby no lisusu ye moko Cardozo mille esprits ya ba Cardozo bandeko makambo eza ya koyinda kandenge bomoni emoji na biso wana ezolela bomoni pe cœur brisé c'est que makambo ya pasi eza soki bomoni penza ba emoji ya bongo donc makambo ya kolelisa bandeko eza yango totiaka bongo eza te ke no muto akufi o boye neti batu mosusu balobaka ezalaka bongo te bandeko avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo en tout cas na osenga na batu o nyonso tu si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko ya kitoko chaîne ba toli ya makasi chaîne moko ya ba conseil et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kosala biso penza oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo nde makambo bokota bozwa bakiti na bino bandeko bovanda. Soki ozala na yo pembeni ya telefone na yo olingi olanda émission na biso zwaka telefone na yo vanda na kiti bien à tête reposée olandaka biso. Soki okolobaka ke nonga penza na olandango kaka na laptop na nga yo moko kaka. Soki olobaki non na kolandango penza na télévision yo moko kaka ba émission na biso ezalaka nango ya kofinga te okoki kolandango na bana ezalaka nango problème te ke non to finga ka peut-être okobanga bana bayoka te ya biso penza to finga kana biso te bandeko botia mwa mai pembeni tia mwa jus pembeni tia mwa sucré na yo ezalaka bien olanda émission bandeko ozomelaka soki oza pe na biloko ya kolia comme epa ya biso déjà eza 20h bandeko tia mwa eloko oliaka omelaka esalaka sebene moko pas possible ekendaka penza kitoko olandaka pe émission bandeko ekendaka nango bien penza makasi bandeko makambo ya lelo eza ya koyinda. Makambo eza ya koyinda bino moko boyebi boyoki mbutu oyo ezoleka na ba réseaux sociaux concernant mariage surtout ya tonton Omari na Cardozo mille esprits bandeko makambo yo eningisi réseaux sociaux pas possible bandeko ebele ya batu basalela yango makambo moko eloko nani wa koyeba eza mafinga oyo ba Cardozo azui mafinga pe tonton Omari azui epa ya bazui epa ya batu bien qu'il y avait de ce genre là bakotaki ba encourageaki bango mais la plupart de gens
bayaki nde kofinga pas possible esalaki pasi pe mawa. Bandeko na ba émission na biso to salaki c'était depuis le samedi matin to salaki déjà émission na biso en tout cas ma camion so ezalaki clair to informaki bino ke non mariage oyo eza nango mariage à théâtre eza teke bango babalani en réalité te, bien que boyokaki ba audio ya Cardozo koloba bino moko boyebi Cardozo aza mutu moko penza alela buzz ye penza na buzz bandeko azalaka somo alingaka penza buzz makasi siko bato ebele kolanda ba audio ya Cardozo ebele ya bato bakanisika que non c'est vrai mariage oyo eza kaka ya solo nzoka mariage oyo eza nango ya solo te eza mariage à théâtre bandeko tomonaka na ba film ba Nigeria soki na filme wana balingi basala mariage bandeko batiaka ba moyen na bango nyonso mona penza mariage moko kitoko mwasi ya alati mobali pe alati mituka oyo kutu koloba te mankamo nyonso kendaka kitoko penza me ya biso na communauté na biso ezalaki nango bien te. Pourquoi? Parce que ba moyen ezalaki te ezalaki ka mariage ya tobala na kaka ya ba théâtre mais mikolo yo bango pe bakomi ko améliorer musala yango tomoni mariage oyo soki tolandi ba mariage nyonso eleka na ba film oyo penza ezalaki wow mutu nyonso to okanisa ke no mariage oyo eza mariage ya solo nzoka ezalaki nango mariage ya théâtre sikoyo bandeko ba rumeur ekomi kotambola pas possible ba rumeur kili na otaki kosala émission moko concernant Marquis de Kila na Cardozo na Souris ndenge Souris akendaki Canada bino moko boyebi Marquis de Kila azalaka comédien na biso ajouaka pe kitoko azalaki formé na groupe ya les étoiles de Bobo ya le président Bobo Manoka à qui d'ailleurs nous saluons en passant abandaki ko joua kuna. Et puis eko salaki ayeko kende Canada ebele abatu balobaki ke non mutu abengisaki Canada ezalaki nde mwasi bino moko boyebi surtout na ba makambo ba comédien na biso secret ezalaka te bango babibisaka nyonso koki kobetela moko ye pe aki ayebisi mosusu wana pe aki ayebisi makambo komi kotambola jusqu'à ce que biso ba chronifuati tozwaka pe batindeli biso ba information tosaleli ba émission bandeko makambo bimaki ke non Marquis de Kila ndenge za boye ye akendaki na Canada parce que mwasi na ye abengisaki et du coup toye komona pe Souris akendaki Canada bandeko tomona ba vidéo eza te que non ezalaki ka ba explication biso te tango kaka Souris azokota na Canada mbala moko bandeko nani Marquis de Kila ye mutu akendaki penza kozwa ye ti bazoya bazokende na ndako bazose filma kawana bandeko esalaki pe ba makambo ba mbutu surtout na ba réseaux sociaux kibombanda ya Cardozo mille esprit na Souris ba makambo bimaki na ba audio pe ebimaki pas possible siko na minute bandeko tokomi koyoka ke non na minute oyo Marquis de Kila aza ya kosilika pas possible asilikeli Cardozo. Pourquoi yoza mwasi nanga ata soki eza ba mariage à film il fallait pas olata alliance c'est comme si obali yango babalaka bino na butu wana nde ba surpris kandenge ezalaka bayebisi biso ke non Marquis de Kila azoloba bongo aza tellement ya kosilika bandeko en tout cas nga na yaka penza te pona koya ko confirmer à moins que soki nga moko na sololi penza na Marquis de Kila peut-être ye moko alobi ke non makambo eza boye to Cardozo a confirmé que non nga ndenge bomoni nga boye na bimaka na Marquis de Kila wana tokoya penza tondimi mais ba circuit ezotambola ba circuit wana uti wapi kaka na ba comédien na biso donc ba comédien de ba komi ko bimisa wana ke non na minute oyo Marquis aza ko silika pas possible asilikeli Cardozo na niveau moko azoboya takutu ko yamba ba appel à Cardozo yango babandeko kandenge ezalaka makambo etambola ka baye ko betela biso lisolo yango biso pe toyaki awa bandeko na biso toyebi ke makambo yo il y a tant de personnes to salela ngo ba émission ata 20 mais izana batu mosusu ba comprendre na bango te
tomona na ba commentaire ndenge batu ba fingi Cardozo. Tomona na ba commentaire ndenge batu bazo réclamer Marquis oza mobali ya ndenge nini. Pona nini koki kotika mwasi na yo azokendo bala yango mwasi na yo bazo balela yo na butu. Yo moko kutozo yeba te. Bandeko, babiloko wana c'est comme si yango nde pesa Marquis kanda. Car Marquis pe akomi kotinda ba message a bongo pa ya Cardozo. Siko biso toyebi na biso te. Soki ya solo Cardozo na Marquis babimaka. Parce que to landaki ba audio ya Cardozo alobaki ke ye na Marquis e mataye kita. Marquis azaka mobali na ye. Bolinga te Marquis azaka mobali na ye. Bandeko yango na ebandeli na lobaki ke Cardozo azalaka mutu moko alela base. Cardozo ata soki ba ye balobi ke no Cardozo abimaka na mobali ya mutu. Soki ba kotisi Cardozo na émission akondima na ye. Ata soki makambo wana eza nango vérité te. Akondima na ye parce que aza mutu moko penza alelaka buzz. Ye na buzz bandeko bolongola ye. Ye azalaka bongo. Alela penza buzz. Oto mona ka batu mosusu mona tena ba émission. Ata mobali na ye boye aloba andima. Batu mosusu mona baboyi me Cardozo akondima na ye te. Akondima na ye. Akondima penza yango na konyonso wana penza ndezalaka Cardozo. Bandeko botia ba commentaire, botia moi ba j'aime na bino, bo sala be partage la vidéo oyo eko sala biso bien. Soki vraiment ezambala na yo ali boso ya okota na chaîne na biso, en tout cas ko bosa na te ko s'abonner. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande kotolela ba j'aime na bino. Bande kotolela penza ba commentaire na bino. Tolingaka ba suggestion na bino. Soki pe boza na moi conseil bolingi bo pesa biso yango ba numéro na biso ezalaka nango affiché. Okoki kotindela biso message, okoki pe kobenga biso, kandenge ezalaka, okoki pe kosolola na biso na système moko ya bien makasi. Makambo penza oyo biso toboyaka mingi ezalaka nde mafinga. Mafinga penza nde oyo toboyaka. Toboyaka penza batu o bakotaka na ba chaîne pona kofinga ka batu, en tout cas toboyaka. Toboyaka na biso na système moko ya bien makasi. Wana na lingi na lancer moi message nanga na bandeko oyo bazo utilizaka ba faux compte na bango pona kokota na chaîne na biso pona kofinga. En tout cas ndeko place nyonso zolandanga na yebike o utilizaka ba faux compte kili pona kokota kofinga ka batu. En tout cas eza bien te. Il faut tika ba makambo wana. Toyebi yo déjà, toyebi kombo na yo, toyebi pe place au vandaka. En tout cas ba makambo wana tika yango, toyebi penza ba stratégie nyonso osala. Osala kango teke na chaîne nanga te, osala kango na ba chaîne ya batu mosusu. Surtout ceux qui ont visibilité na ba chaîne ya batu. Donc mutema mabe wana ekota yo pona kokota olingi kaka obebisa ba chaîne ya batu. En tout cas tika makambo wana. Nzambe azotala yo, Nzambe azomona yo, Nzambe alingaka bongo te. Un jour ako expose yo. Yebake tosi toyebi yo. Ba youtuber na ba youtubers ebele bayebi yo. Toyebi place ovandaka ozana Afrique du Sud. Toyebi yo oza mwasi. Tika vraiment ba makambo wana nyonso. Ko utilizaka ba faux compte te pona koya kofinga batu. Soki ozana likambo koloba, benga biso na ba téléphone loba ke oyaka pona kofinga. Eza bien te atamuke te. Yango la famille kandenge to bando loba mosusu ba pesa ka ba message na système moko ya bien parce que ezana batu mosusu soki penza opekisi bango na système a bien bazoyo kana bango te et kozala bien comme bakota kana émission na biso wana bakolanda bayoki nini oyo ezo leka. Bandeko makambo ya Cardozo na Marquis de Killa. Ebele abatu bayebi ka ke nombre Cardozo na Marquis de Killa babimaka. Bandeko ngana koya koniye te to na koya nanga ko confirmer te à moins que soki ye moko Marquis na Cardozo bavandi wana balobi ke biso toza mwasi na mobali to moni mariage na bango kandenge to ekomona mariage ya coquette sasa na mobali na ye wana to confirmer ki baza mwasi na mobali ndenge to mona ka mariage ya Naomi na papa Roger wana déjà to yebi ki bazala ka mwasi na mobali mais soki batunano babalani te en tout cas biso netinga
nakoya jamais na ya ko confirmer bino que non batu o mibale bazalaka mwasi na mobali te vraiment. Et puis il y a tant de personnes se plaindraka mingi pourquoi ba comédienne na biso surtout ya basi ba préféraka na bango que kendo bala poto bazoboya ba mibali ya ba comédien baboya ka bango parce que bazalaka na mbongo te bakobema bango na poto te to ezalaka ndenge nini bandeko makambo bolingo ezalaka makambo motema. Soki penza motema na yo etutu yo na mutu oyo bojuaka na place moko bo travaillaka na place moko boko lingana. Et puis makambo mariage ezalaka te ke bolamiki ka tongo boyemba la moko bolobike non lelo nazo bala ezala bongo te. On se marie pour le meilleur et pour le pire bandeko. Wana to yeba. Il faut oyeba nanu mutu o na obala. Aza mutu a fonctionner kandenge nini parce que ezana batu mosusu azana na ba ambition te dans la vie. Azana na ba projet te. Donc yeso ki azui mbongo makanisi na nyonso ezaka ke non na somba sapato na somba pantalon na lata kitoko na lata ba veste azata kutu na makanisi ke non a ndenge na zui mbongo boye na fongola ta mwa business ndenge na zui mbongo boye na somba tanda ko pona bana nanga bana o nanu na boti te ta na kobota na zalata na mwa lupango nanga mibale bele ba fonctionnaka bongo te. Au mona kaka zui mbongo alobi ke non nalingi na bimsa na restaurant nalingi to kende telle place suko soki moi c'est déjà à moni eloko wana kati na yo. Il y a tant de personnes tant de basi surtout au mona bala moko a disqualifié yo alobi ke non mobali oyo koki ko balanga te. Donc eza moi bongo peut-être na groupe na bango wana peut-être place ba travaillaka nanu mitema na bango et tout a bango te. Yango ba préféraka na bango mibali oyo penza ba moni ke non mobali aza na mayele mobali oyo na lobi te ke ba comédien na biso baza mayele te baza mayele to lo banana ba tonton Omare to lo bananu na ba tonton Bobo Manoko ba tonton Ada Ilunga baza batu moko mutu na bango e fonctionnaka mingi makasi baza na bango mayele mais mutu na mutu surtout biso basi tozala na ba critère na biso ya mibali otolingaka. Donc eza moi bongo eza te que non parce que baza na ba mbongo tete. Et il y a de ces comédiens oyo baza na ba mbongo bazo vivre penza bien makasi. Quand ndenge na pesi ba exemple ba tonton Bobo wana wana déjà moi exemple moko bomona ka déjà aza tonton moko aza na ba mbongo na ye aza na vie na ye soki ke ate pa na yo telinda ko na yo ko sepela ke non il a aza na mbongo aza na vie na ye ya bien. Donc eza moi bongo makambo bolingo to makambo libala ezaka makambo motema soki motema sepeli soki motema tutani wana okomona batu mibale babalani mais soki nanu etutani te bokoki ko vivre na bino na ki copinage pendant 10 ans mais un jour bokabwana et puis moi si akie côté mosusu babali ye mobali pe akie côté mosusu abali. Donc makambo nango etambolaka kaka bongo. Donc la famille yango ya muke kaka na lingaki na partager na bino na système moko ya bien va partager kaka biso tozalaka soki tozui moi information netinga na préféra kananga ko vanda na information wana te soki kaka information ekoti penza ekoti na mona ta 4 5 7 personnes etindelinga même information. En tout cas mandeko na lingaka vraiment na ye na yebike na za na famille nanga na réseaux sociaux toko kende kuna toko partager toko sala na biso partage na biso ya bien yango na yaka na sali nanga partage na sali nanga analyse to sololi ezana batu mosusu balandaka ba émission na biso du début jusqu'à la fin bako yoka et puis bako sali moi commentaire ba mosusu mona ba bengi Cardozo aza mwasi oya mérité libala pona bao bazolo bakeno Cardozo a mérité libala te Cardozo pourquoi babala Cardozo et Cardozo aza nani bandeko Cardozo aza mwasi a mérité libala bo kata babiloko wana koloba keno parce que Cardozo a jouaka mwasi moko ya matata to a jouaka ba rôle moko ya mwasi moko ya ndumba. Cela veut dire que na vie na normal ezalaka bongo te bandeko na sina lobela yango plusieurs fois ezalaka bongo te barole wana ezaka barole bapesaka bango eza teke wana penza nde ezalaka vie na bango
vi na bango ezalaka bongo te bandeko eza barole yango bomonaka na barole mosusu omona peut-être que Cardozo aza na mobali a passé ba moment difficile vi na ye nyonso na théâtre wana eza kaka kolela pourquoi bopesaka ye ba vi wana te bolatisaka ye vi wana te mais mingi communauté na biso neti ba Cardozo neti ba Luna bolingaka mingi kolatisa bango kaka barole ya mabe o bajuaka et ce qui n'est pas bien. Cardozo aza pe mwasi oyo a mérité libala. Cardozo c'est une femme qui a tant de principes. Cardozo a se respectaka pe mingi dans sa vie. Azalaka na ba principe de vie toyebi ke il y a tant ya basi lelo. Tant de femmes bazalaka na ba principe wana te. Omona lelo akomi star akomi kobima lelo na oyo lobina oyo mais ce n'est pas le cas avec Cardozo. Cardozo kokuta ye na ba makambo wana te ye moko aboya kango aza mwasi moko azalaka vraiment na ba droiture ebele makasi ya vie ye kuto bando lingaka papa ya bana na ye nde mobali ya vie na ye mais bino moko boyebi réalité yaka na makambo na yo nango tango mo papa ya bana na ye akufaki c'est ainsi que soit ezalaki te mais tolobi te ke eza na mobali mosusu lelo te mais aza jeune soki mobali amonani akobala ye akoki kobala ye aza nanu ba mosusu peut-être okoki koloba soki aza na 50 ans nde akoloba ki non akobala lisusu te mais to mona lelo ata ba mama 50 ba obala mais ye Cardozo aza nanu donc soki mobali aye pona kobala akobala ye bandeko akobala penza ye na pete nyonso makasi aza libre wana kaya muke na lingaki na partager na bino la famille tokomi na biso na suka ya makambo na biso ya lelo botia ba partage na bino na système a bien botia ba commentaire botia pe ba j'aime na système moko kaka ya bien kitoko. Bye bye la famille et à la prochaine, que Dieu vous bénisse abondamment.